fidèles internautes de Congo Millennium.com, merci de vous savoir encore très nombreux branchés dans votre site. Vous préférez votre site d'actualité comme vous le voyez déjà derrière les images. Il y a M. Etienne Tshisekedi, l'icône congolais. Nous sommes sur 11e rue Lumete, Wopesika de Ito Bobsek, Nyonso, les Ali Salema. Donc, est-il sous la 11e rue Lumete juste parce qu'il y a pas mal de choses à échanger avec les combattants, soit la population congolaise en général. Toyoki Bandeko na biso oyo baza kokamba mboka le ministre de budget auti kosala déclaration na ye na média na bamédia na biso congolais awa que mbongo ya koorganize baélection ezali lisusu te, d'où bango baza kosouhaite ke baélection epusela lisusu mosika. On s'est dit ezalaki plein selema ekala bazalaki le départ de Etienne Tshisekedi pa bimisa plan B na bango to nini. Ça va se savoir biso tozakaka na mituna biyano na ngambo ya bandeko toyeba vérité esika nini ekomema biso pusana makambo eza koevolue ndenge nini epui tozokende wapi mbote ndeko tombola mwa mongongo bandeko bayoka yo tokuti yo mpe wana 11e rue yebisa biso nanu évolution ya programme ya secteur rapatriement eza ndenge nini. Merci papa pour la parole, vraiment jusqu'alors biso bacombattant 11e rue toza kolemba te mpe tokolemba te toza kotalela M. Kabila et son gouvernement jusqu'alors balobaki na biso ke sur le 22 bakobisa gouvernement sika, mais il y a des achateurs quelque part par-ci par-là soi-disant gouvernement bidi alobi mbongo eza insuffisant na mort ya Tshisekedi, il n'y a pas moyen d'organiser d'élection. C'est comme si bakoma kobomba na simaliwa Tshisekedi. Alors nous les combattants te le dit que non et non. NON toboyi makambo wana asa l'essentiel accord ya le 31 assez l'essentiel de façon que tokoba na kokende liboso jusqu'à ce que tokomona accord papa na biso ikonde mboka oyo pe le premier démocrate ya Congo po tokoka na kokunde kolele ensemble. Est-ce que vous avez déjà gouvernement ou ministre ya budget a bandi kolela ko déclarer déjà que mbongo budget ma longueur est lisuté ce qui coûte pour organiser l'élection en l'élu mbongo zate bongo pour rapatriement peut organiser obsèque ya papa vous assure gouvernement congolais va organiser on va faire amour va obimisa mbongo parce que bazo déjà mbongo zate na ndenge tozomona papa na biso tozomona que quelque part molili ezali. C'est comme si bakoma kozwa trafic d'influence pour permettre un terme. Le quoi le dit que mbongo ezate quelque part ça na posa mbongo eya na compte na yemoko mais azo kosa autobiso to yebeza ke mbongo ezali bakokunda papa pe bakorganiser ba élection det makambo toza kozela batika kokosa biso pe tokozonga simate tokokendela bango tina suka balobi tokozonga simate tokena bango tina suka kusana pe ndeko tel sa biso mbote. Bonjour. Tombola Mongongo, tous la poussa toyeba où en sommes-nous avec les programmes il y a obsèque il y a rapatriement et encore il y a M. Etienne Tshisekedi de notre icône. Merci monsieur le journaliste. Rapatriement il y a obsèque volonté à peuple et aux autres. Volonté à peuple et c'est un gouvernement responsable qui doit enterrer l'héros national Etienne Tshisekedi. Demander au gouvernement d'enterrer Tshisekedi, c'est comme si on était en train de cracher sur le toit de Tshisekedi. Parce que dès son vivant, il n'a jamais reconnu ce gouvernement. Et Badi Banga tel qu'il est là, il est d'abord illégal, lui et son président Kabila. Est-ce qu'on a dit que si Bapesa qui combo ya Félix, tu sais qu'il va pour ça qu'il n'est pas à Bandeko ya Sénico? Oui, tu as dit, mais Kabila a dit qu'il n'y a pas de manigance, souvent des gars qui ont. Or, esprit accord et Zolo Bakeno, on doit présenter un premier ministre que Kabila doit nommer. On n'a pas dit que nous devons présenter des premiers ministres. Et ça va comprendre. Si que non, M. Kabila a cette volonté-là, parce que l'accord il y a Saint-Sylvestre le 31 décembre, les OP c'est moins légitimité. Mais s'il est en train de s'entêter, à ce bout, l'accord, le peuple doit se prendre en charge et utiliser seulement l'article 64. Est-ce que vous espérez réellement que bien que le nom, il y a M. Félix Tshisekedi, et quand il déjà, c'est une application normale, tout le combo et puis la suite après. Monsieur le journaliste, je vous dis que non, on n'espère rien, mais c'est une obligation. C'est une obligation. Parce que le nom qui est laissé, c'est le nom de M. Félix de Chilombo, que Kabila doit nommer un point entrée. Il n'y a pas de débat là-dessus.
il n'y a pas un débat là-dessus. Papa Pepoussana, Hôtel Sabiso, Makanisnayo, ça nous inquiète beaucoup, oui. Donc, quand on nommé Félix Tshisekedi comme ça, ils ont volonté à papa. Puis, le prêtre de la Senko, Basangani, avec le rassemblement, ils ont opté pour Nakozwa. Félix Tshisekedi côté la première plan. Le nom de Félix Tshisekedi, c'est Kendaki, la présidence, papa. Où en sommes-nous avec la nomination d'abord de Félix Tshisekedi, la primature? Merci pour la maloba. Bango baloba que Félix azalaki muto bandai ko coopérer na ye bandai ko corrompre. Mais en attendant o ekomi que Félix a comme muto ba ko travailler na ye mais comment bazo bang? Non, ça la paix sérieux. Après ça Félix pose ndenge makambo ya ko resengaki. Ça te que Félix amiche ou bien IDPC ton. Ils ont des rassemblements bato nyonso basangani basali que Félix akoma wana. Bato bazalaki ebele. Depuis que ba combattant bazalaki ebele wana ba Franck Diongo bazalaki ba Olenga Nkoyi ba bazalaki ebele ba Martin Fayulu ba bondi mingi pona mboko. Mais comment ba ka Félix? O ba nyonso bazalaki ba monaki non c'est Félix ne muto aza na capacité wana ko koka place wana ngo ba pesa ki poste wana. Bango batika ko mabiso de gauche à droite baninde ko nanga to ça clair. Et là, quand on s'est inquiété, papa a confiné, nous tout au même bout, déjà dans l'organisation, il y a l'élection, ministre et budget a déclaré déjà que c'est impossible en 2017 de organiser l'élection, soit disant Mbongo et Zate. Ministre et budget, on a dit que le banding, on a été bon, ceux qui vont monnaie que Bazan Mbongo organiser l'élection. Il faut démissionner, on tire la place, la bateau va être capable. Et c'est le Mbongo va être capable de bazali ebele batika mboka na bato bakokoka bato na basala musala c'est ça c'est simple bango babiki bakokoka te bo démissionner bo longwa bino nyonso ko banda na sommet tina suka comme ça bapesa bato mosu bakoya o bakozana na capacité ya organiser l'élection na tamuke o etikali. Est-ce que déjà muto asimba ka budget on a déclaré que Mbongo ezate vous croyez que oya koya simane ya kobimisa Mbongo na poche to il y aura des magies au salima? Problème est que Mbongo ya Mbongo ko na maboko muzito alobaki ngo bien que Mbongo basi balie nyonso biso lo bibo bango ba libérer comme ça ba komona place Mbongo ko uta ko basala l'élection. C'est ça. C'est oui. Félix Tshisekedi, Combo et Kendaki, mais jusqu'à présent, la nomination, nous bien nous suite à côté. Est-ce que, au sein de mon n'est pour un retour, il y a rapatriement plutôt, il y a encore, il y a papa Etienne Tshisekedi. C'est comme si ça traîne, le peuple congolais déjà a commis impatient, il y a collé là, puis il y a fêté. De part, il y a héros parce que héros national, on doit se le dire, la Kaete, fête à Kandé, bien fait. Donc, on dit qu'on l'aime pas, mon colomo, côté pour te dire que. Wana na gouvernement oyo baza incapable ya organiser bobseko wana mutu nyonso azomona eza clair mutu nyonso azomona eza clair na maloba na bango soko landi donc baza na volonté wana te bazolinga babenda yango po baya kosabote yango ezolobelo nini ntango ozomona ndeko Badibanga na kati ya primature incompréhension entre Badibanga na ministre ya justice pe na ministre ya finance ezolobelo nini c'est comme si eloko balukaki epa na ye bazwi déjà basoka bania kuti esili sukali babwaki to ozomona ke eza koevolue nango malamu. Mais oui bandeko wana bazalaki bandeko na biso na mopanzi na biso bakendaki kuna soit disant baopposant mais comment lelo bakokoma manipule non. C'est que bango bazaka na amour ya mboka te bayaka nde pona ba poche na bango. Bango bayaki ke non baza opposant bakota kuna comme opposant. Kota ko bokoti kuna il faut continuer ko telemela Kabila. Bo continuer ko telemela bato wana. Mais bino bokomi kuna bokomi kama ko bokomi ko bundisa soit disant bandeko na bino. Eza normal te. Les normal te donc bayaki kuna ba bango. Alors de cause la jamais to continuer jamais ndenge wana. So sengane basala nyonso Senko asala nyonso tout ala qui sa face B oya lobaki wa lobaki non soki tokeye te simbi te bakola qui sa face B mais 2 mois tu as 10 mois pour l'élection. Il y a aussi une question qui nous inquiète beaucoup plus, inquiète surtout toute la population générale. Dans le but, oui, papa Etienne est parti, il a fait son travail en tant que Moïse a commis c'est comme si pour que je souhaite continuer la poursuite, il y a lutte. Mais la question reste celle de savoir qui succédera à la place de M. Etienne Tshisekedi, Nicolo. Il y a organe, il y a suivi, il y a transition parce que déjà, la rumeur est comme qui moi mingi, il y a déjà par de rumeurs. Non, rassemblement, il y a union moko ya monene. À part papa bandaki kotambusa te na tati papa bandaki kovanda na bato sololi tosala ndenge nini po tokende liboso donc rassemblement bakovanda bakoyokana bakobimisa mutu oyo
kokamba biso eza teke lokola papa akei mboka etelemi obe makambo non tozocontinue toujours lite oyo papa azalaki nango c'est ça souci ya bacongolais si basengi yo opropose nani yo kopropose na place wana ndeko baza ebele baza ebele ya koloba donc bamosusu toyebi bango te me baza ebele et s'il faut yo oboucle intervention na yo mpona mokolo na lelo nini okotalisa surtout bana ebele baza na poto bandeko bacombattant baza ebele na poto oyo bakomi déjà inquiet sous prétexte que bacombattant on dirait balâche prise te bacombattant bakolâche prise te bacombattant baza toujours na liti wana donc bango mpe balemba te babundaka ne babundaka wana ntina suka tokolongo. En fait, nous allons prendre la toute dernière personne comme ça. Ça va nous permettre, venez, même 2 personnes et puis nous allons boucler notre émission. Qu'est-ce qui se passe? Biso baja to souffrir misala eza te to manipuler l'étranger parce qu'on a Kabila a déjà mandé depuis le 19 décembre mais jusqu'à maintenant accord epesa ke moi pour ça pour vivre moi muke lelo za accord o ndimaki lelo Kabila balukeli accord ali suko ni makoro asignati te tilo papa ko kufa to a besoin face be oyo catholique ndeko loba catholique face ba ti lelo plan B to so mona yango te donc plan B ba sa pona na papa Tshisekedi jusqu'au to mona plan B wana te. Mais c'est Kabila na gouvernement nyonso en place. Baye badaki mandé silaki. Ce qui va tirer mutu te biso doit se prendre en charge. To bima to accepter et à 100% na. Yawa mukero bezaki yango. Merci Ndele Ekwani Kusana Ndeko ministre ya budget alobi ba élection et consolate parce que yazane suna mbomote mbongo za nango suna mbomote. Donc on dit na biso pe ko patienter 2021 et ça kaka moko organiser. Wana pona ngai nazomona eza incapacité toza aza na incapacité donc gouvernement oyo yango tozosengana que batika nde place batika place bakomona mbongo ekobima donc oyo bango bazoloba wana ezaka mbongo na bango ya kotiaka na bapoche mais oyo ya koservi nango mboka eza te donc yango tomoni ke eza baventure batika place wana gouvernement mosusu eya bakomona ke mbongo ekobima biso lokola peuple congolais toza na besoin kotuka président ya sika ata $1 biso moko na volonté na biso baimpose biso te élection ekosalama na 2000 ata lokola toke na 3 mois oyo déjà tokonsome 9 mois etikali tokosala baélection ekosalama. Oui, ça n'est fini pour aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, et que ça, les massifs, il faut cotiser. Les peuples congolais vont cotiser même $1. Et imaginez l'étendue de la République démocratique du Congo. Imaginez la densité de la population de la République démocratique du Congo. Si un Congolais volontairement se mettait à contribuer, ne serait-ce qu'à $, rien que ces Congolais, bien qu'ils sont dans les chômages, et s'ils se mettaient à contribuer, à cotiser, quelle serait la somme? Et puis nous pensons qu'avec la volonté, tout est possible. Etienne Tshisekedi, à peine de mourir, Etienne Tshisekedi dit non, il n'est pas encore enterré, mais tout ce qu'Etienne Tshisekedi refusait commence à se brandir haut. Tout ce qu'Etienne Tshisekedi voyait de loin, tout ce que les gens croyaient qu'Etienne Tshisekedi exagérait, et voilà maintenant là, la réalisation a pris déjà le départ. Ça reste à savoir, sauf que nous disons au peuple congolais, si réellement nous sommes congolais, si réellement nous aimons notre patrie, si réellement nous avons les soucis du lendemain de notre pays et que nous voulons voir ces pays, ces Congos changer, nous devons rester conscients et vigilants, ne jamais laisser ces pays, les Indanakati, Yalibulu. Pas grand chose à dire, c'en est fini pour aujourd'hui, mais vous et nous sommes branchés. Il paraît que vous nous aimez, prouvez-nous votre amour, allez dans nos vidéos, tapez sur j'aime. Et après avoir aimé, abonnez-vous chez Congo Mille sur Congo Millennium. Tapez sur abonnement, vous allez vous abonner et vous aurez droit à toutes nos émissions. Cela va nous prouver réellement que vous nous aimez. Restez branchés sur Congo Millennium, vous ne manquerez aucun événement car Bisonabino, nous prenons rendez-vous pour les prochains éléments. Bye.